Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala ilo karatakate ya ona benga yo Jima mukende umela Bana Kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KMB ko zappe te se kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Bienvenue dans le numéro ya Sika, magazine de l'Obela Kabino, la réalité à Kinshasa KNB. À 2 mois, il y a la primaire, il y a UMP, rebondissement, il y a affaire Sarkozy, sur financement, il y a campagne, il y a Kadhafi en 2007. Mediapart et outil qu'on révélé un nouveau document où ils ont accrédité thèse, il y a financement illégal, il y a campagne électorale, il y a Nicolas Sarkozy en 2007 et pas il y a Mohamed Kadhafi. Ba révélation OSA un nouveau rebondissement pour Nicolas Sarkozy après un scandale, il y a Big Malion à 2 mois, il y a ba primaire, il y a IMP. Ba information au Mediapart à Bimisi à Zui yango na carnet, il y a ancien dignitaire, il y a régime, il y a Kadhafi. OSA a attesté que Nicolas Sarkozy a zouaki financement à la hauteur il y a 6 millions d'euros pour financer campagne naï. Le propriétaire y a carné wana l'ancien ministre Choukri ghanéen Oyo Azalaki retrouvé mort noyé dans les Danube na avril 2012, ancien chef du gouvernement 2003 à 2006. Puis ministre y a pétrole na 2006 à 2011 avant à ça la défection na 2011 peu avant l'intervention française na Libye. Mais l'opinion africaine se demande ndenge ni ba pays dit des grandes puissances, ba pays riches, ba yaka ko beta matolo na ba pays pauvres, pays du tiers monde pour financer la campagne ya ba président na bango. Et ça apparaît un peu contradictoire que France oyo azane économie ya makasi koleka Libye, mais tant où ya campagne ba candidat président de la République bayaka ko benda mbongo na Afrique. Alors que ba mindele bango moko balobaka que c'est la main qui donne nde ezalaka likolo ya oyo eza kozwa. Mais na réalité ya vie mindele nde bakumbelaka gestion ya ba pays africains na ko dictataka ba principe neti ya économie, ya démocratie et autres. Et ba autorité africaine na part na bango ba le la kaka pas d'ingérence, nous sommes souverains. Donc paradoxe oyo ya ba pays riche ba yaka ko benda mbongo na Afrique pona ba campagne na bango, mais après bango kaka nde batindaka lisusu ba don pona ko aider ba pays africain ezamawa. Justice française Simaya Sarkozy a justifié financement wana soki yango ndete mutu et sala ke a précipité intervention française na Libye oyo emema Kadhafi na liwa. Kinshasa et l'équipe partout. Constat moko tosali sur insalubrité na Kinshasa oyo eza komema bangungi makasi malgré distribution ya ba moustiquaire. L'État a éduqué population. Population a intérêt ni utilité ni robomba poubelle quelque part pour épaissir ma maladie. Il y a paludisme pas seulement, mais beaucoup de maladies, même maladie, il y a diarrhée, la maladie est belée. L'État a éduqué population. Population va hygiène à partir de l'andak mouton mouton. Dans l'école primaire, après éducation on a ban que poubelle est très dangereuse. To garder quelque part. Sauf que autres à vous porter tout le monde. Alors même ça va milieu à moustiquaire, ce n'est pas la solution. Donc te remercier l'État dans tout ça. À Katsa capitale na biso. Tout ça na ba full ba poubelle liboso la bandaku, ba poubelle liboso ya ba magasin, ba poubelle place ba bazote ka bloka kolia eza passe mingi moustiquaire ezali. Tozo mona kutu ba ONG mususu bazo pesa ba moustiquaire ofele gratuit ba nini. Mais nazo comprendre était ba fulo ezotone la biso na ba veni na ba quartier na ba ville partout tozo tambola. Ba place ba maman ba oteka ba mikate, bazote ka ba mapa
babiloko ya kolia me bapoubele eza kaka 0 metre nzinza uti kuna ye likolo ya biloko ya kolia asumbi biso peuple congolais toya tosombi tolie donc na bakondition mo tozovivre na kati ya mboka ya souffrance kaka basala tout pena etake gouvernement oyo atali makambo ya peuple basala tout baluka bamwa basociété oyo bakotya bango uniquement mpona kolongola bapoubele nyonso tu bisika bato bazali esenga bodéplace bokima quelque part mpona nini foule eleki na degré osakana ti même na baquartier na biso sur le comment au fait même na palais au senti odere kotele tu na kata palais donc justement na comprendre te eloko mona osenga na bakonzamboka vraiment ba prendre soin na yango ba me retrouver solution moko za meilleure pona biso vraiment yango ezo créer biso ba maladie moni bientôt to chose déjà batonga pona ba fièvre jaune bongungi premièrement ki na sika salité ba toilette azo ko apporter ba malade ebele azo ko affecter biso ngabi dernièrement na uti obela malaria implice présentement na moni non ba fula biso ya ndako te na moni non ya l'état yemoko parce que bango nde bazo diriger mboka pour atteindre français balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même tous wa kala rôle ya molar bambole wana fulu o batie bazui o bobaka matiti ya boya kana ngwa ezoya et tonje zo ko déborder tina fulu soko leki na solo fokanga ka zolo yebisanga sikwata basungi biso na moustiquaire yango to tie na ba chambre les fulu wale tonti solo to bela biso karati ngaku na zomona ngo importance exacte ya hotel makozwa moustiquaire avant ba pesa biso ba moustiquaire wana ba longola nan ba fulu nyonso etondi na banzela donc environnement est comme propre et après ba pesa biso ba moustiquaire to tie wana to batela mina malaria. Boom immobilier na Kinshasa eza ko embellir ville mais batu mingi baza kozwa précaution te ya kotonga ba parking. Na Kinshasa, batu mingi bazotonga ba flat d'hôtel pe ba immeuble sans qu'on se rendre compte na ba parking pour ko garantir mituka ya ba client na bango. Yango magazine na bino KNB qui précisément na Lingwala na avenue Mushi pour ko sola na ba client ba meka un peu ko pesa biso ba point de vue na bango. Bato ba tonga ba immeuble ba ko se rencontre na ba parking te eza mabe. Or un homme oya tanga penza ayebiki na zo sala hôtel na ngai ou na sala immeuble na ngai. Il doit tout d'abord prévoir le parking kozala wapi, le fossé septique kozala wapi, et place batu bako zo mpepe kozala wapi. Faut ça kana kata le pan. Mais yo au salé loko, biloko no prévoir en côté. Ba voiture za na ba balabala. Mais ceux qui accident salami ba toute voiture, aucun réclamer pas. Il doit savoir que na kosomba combien de mètres pour na sala tel immeuble à combien de niveaux ou tel meuble à combien de mètres ndako na sala po ko réserver place parking et kozala na place batu ba ndo moi mon pepe. Kotonga ndaku na kati na mboka no ezali bien. Il faut se donner kotala ka moi isikani o ko kotonga ndaku peut permettre pe bato pe bazala kati mituka pe baleka pe. Il faut passer la moi effort ya kotonga moi isikala ma batie pe moi parking. Ezati yo tonga ka ndaku sa parking ezala raté. Ba o bazala makanisa kotonga ba immeuble. Bon, ngana ko encourager ka bango mais ba ndenge ni ya kotonga moi isika et permettre pe batu pe moi nzela ko leka na mituka. Toyoki ndenge quelque kino ba pesi ba point de vue na bango na micro ya KNB. Donc pour na bato bazana ba immeuble pe ba flat d'hôtel, faut toujours ko prévenir parking pour na ko garantir mituka ya ba client na bino. Pour na kotika mituka na nzela ezo créer ba accident ba embouteillage. Soki ba tuti mutuka na okoya ko tuna nani parce que otika ki on na balabala. Faut toujours ko prévenir esika moko ya robomba mituka comme tel parking. Kinshasa et l'équipe partout. Moko ya ba téléspectateurs fidèles ya KNB Eric Apesa tunaki na baboti ba ebisa biso soki papa azali muluba eke maman azali mukongo s'il faut bana ba yeba ekolo to munoko ya mboka ba koyeba yana. Koyekola na kota ya ngai moko po ba yeba na tout d'abord original ya mboka na ngai sima yango nde ya mama nde kozala sima ngai nde moto ya liboso po ngai eza mobali. Papa nde aza maître ya ndako ye nde zo ekolo na ya bana eza ekolo ya papa.
c'est quoi ça nga par exemple na Muluba papa aza mu Congo siko nga lebi ki Congo te nga mama ni atika na bana ndako siko nga na loba ki Congo na laksa bana ki Congo ndenge nini ponga na yebi yango te mais na neza défaut pourtant batata moi sina bango bako yana ndako ba mona lokola ngai na laksa bango mboka na bango te muno mboka ya papa po papa mutabala ka mama ndena ngai beko mais siko eza na batu mususu mama ebi muno mboka te papa ebi muno mboka te bako epi laksa mwana nini avantage ezalaka siko mingi nini na muto ebi muno mboka na bango ndako laksa mwana naye soki mama lubaka bana bakolanda mama so iko na Kishasa to ebi bamsuku to kende kosaba carte d'électeur ayebata territoire na été akolakisa mwana nini bakoyekola munoko ya bakotala nanu système na bango système ya tribu wana tosalaka erreur tozolaka sabana mingi français la langue na biso te il faut mwana ayekola langue ya papa soit ya mama soit dans matriarcat s'appuyer na pas maman soit dans patriarcat et pas ya papa et souvent les bakongo ba matriarcat bakozwa bana nyonso bapesi noko akomi mukolo bana non c'est un peu ça peut moins erreur tosalaka place wana patriarcat eza bien que matriarcat bana balandi munoko ya papa. totuni pona koluka koyeba na bafamille soki papa to mama moko na bango akufi liwe nani ememaka déséquilibre surtout pona bana liwe ya mama esala d'équilibre makasi na kati ya famille bon soki papa atikali na nsima ati aozwa mwasi mosusu bana wana oyo batikali nsima wana baza toujours na baproblème na bacouple bachrétien oyo bato bayebi kogere couple malamu mwasi na mobali bazali bapartenaire baza bapartenaire donc gestion ya couple ezali ya lisanga ntango baza na vie bazogere couple yango malamu soki moko akei mosusu atikali soki gestion ezalaki malamu déséquilibre kozala te parce que oyo mosusu ayebi nini baza kogere couple bakokondula bango malamu mobali aza kosala mwasi azosala te budget nyonso andako za dépendre na oyo mobala aza kosala azozwa mbongo mpona kolesa libota so mobala akei y aura un moment où salaire wana bakokata yango ya kozwa ngo lisusu te donc déséquilibre ekokota mpo salaire eza lisusu te. Ministère ya sport est fixé billet $5 pour tout pour la match ya première journée ya éliminatoire ya Coupe du Monde oyo kobetama le 8 octobre mais bakino batikala équipe indifférente. En prévision, il y a match, il y a première journée, il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde au Ekobetama le 8 novembre prochain à Stade de Martyrs. Ministère il y a sport est fixé prix à billet, il y a pour tout na $5, donc équivalent il y a 5500 francs. La raison est que éco-limité entrée dans stade, il y a des délinquants ou il souvent trouble. Le col à Massano Yandembo est intéressé à Bakinois, va réagir boé. Mais ce qui est vrai, ministre, il ne faut pas tenir compte il y a pouvoir d'achat. Hein, c'est-à-dire revenir à Congolais. Est-ce que Congolais, dans ce genre qui est dans le stade, a la possibilité de foutre $5? Est-ce que $2 ou excédent? Il y avait aussi un événement de chèque dans Ndaku, ou bien aussi un chèque au côté, ou bien un palier dans la première posée. On a raison, il faut renforcer la sécurité.
On a raison de voir match bien $5. Admettons qu'il y a $5, va chez on a sauvé le va foutre. Au côté en bas donc $5 payer ça grave mais ce n'est pas normal. On a raison pour match bien té. Pour Tunisien match beda qui a 20h. Bat ba côté ba baby sagi. Ba baby sagi té. Na vous en $5, vous en $5 monsieur bazan monter. Donc ça bango paiement ça va bien té. Faut ça après ça va bien. La raison c'est renforcer la sécurité parce qu'il y a la police là-bas, il y a gens déjà de sécurité. Il suffisait seulement qu'ils fassent un bon travail. Ce n'est pas que ceux qui vont matisser comme on a 5 000, parce qu'il y a toujours moins que le cabas à 5 000, ça toujours des ordres. Ça, ce n'est pas une raison. La prix à $5 dans le monde. Pour éviter de belé. Ils ont pour qu'ils se chez Guetté. On a raison. Chez Guetté, on a signé une semaine à l'occupé $5 à Pessi. Pour quelques Kinois oyo tozwa ki na micro na biso ba évoquer mingi aspect ya pouvoir d'achat ya ba Kinois. Pena oyo etali sécurité ba lobi que na stade de Martyr ba base oyo esemaka trouble to pe ya ba délinquants ba siège nango esi eyebana donc ceux qui balingi ba traquer c'est possible. Il faut qu'on tenir compte ya pouvoir d'achat ya peuple. Kinshasa et l'équipe partout. Bolanda origine ya discipline ya karaté oyo maître Mike alobi na micro ya KNB. La discipline que nous pratiquons est appelée karaté, mais qui est un style Shotokan, le karaté Shotokan. Certes, il y a beaucoup de disciplines des arts martiaux. Vous qui êtes des débutants, ce soir, nous allons vous apprendre d'abord c'est quoi le karaté. Sokudashi. Ya même tout ça. Yo. Karaté Lingoloba, combat à main nue. C'est une discipline qui se pratique main nue. Donc ça le makana boko polele. Tolongola bana makanisi ya lichette ya ko kata kata batu. Mwana ou bien défenseur et arts martiaux aeba été ce qui a koutani na ba adversaire a qui peut se défendre na maboko polele. Notre personne qui bango définition karaté le karaté zali combat à main vide. Karaté wana tokaboli yango na bitendi mibale kara elingi loba combat te elingi loba main vide. Ba occupé ko ça la sport te sans koyeba fondateur ya karaté Ali nani. Fondateur ya karaté moderne Kombone Gishin Funakoshi Botami na 1868 pe akufi na 1957. Donc toi la permanent awa tous les jours so lingo mona biso ana lemba to ali awa tongo dans la patrie à 16h jusqu'à 18h pour encadrer bana mais bana bayaka selon programme na bango. Musus comme bazo tanga de préférence musus ba sepeli baya samedi baya vendredi. Mususu basepeli baya peut-être lundi, ça dépend du programme ya baboti parce que a toujours kabana en accord na baboti na bango. To chikoloba ke e ali école cause au moins na te sans consentement ya moboti na ye. Donc musala toza pour ça les amoné et puis école ezali presque na ba 24 communes installées to encadrera pe bana na banda l'encadrement aussi autobengaka à domicile. Donc ce qu'on a pour ça na biso okobenga biso na ndako tokopesa bana formation. Chameni Sensei. Voilà. Lorsqu'on va vous parler de Utagani, Utagani veut dire élève. Allons-y, Utagani veut dire élève. Utagani veut dire... Jean Goubal alobeli masolo ya droit d'auteur ya ba musicien na ndenge matolo ekoki kozala moyen de vivre pour ba musicien. C'est l'équipe partout quand on est au Lobaka, tout ça on a
commune ya Gombe na hôtel de la Gombe esika Pigeon Goubala azo se produire le lot na cadre ya journée internationale de la musique ndeto epeto solane masola musique tolanda tokota na kati poko tokuta na sima toyoka Jean Goubala na micro ya KNB. Droit d'auteur na biso na komi organisé te. Tozala ba kombo wana sokoda tozaki na soneka mais organisation structurée. Nante droit d'auteur eza code. Mbongo ya droit d'auteur tango bimaka et bimaka na ba papier zo accompagner yango ezo expliquer que yo tu impata boye et uti na boye. Biso tozoaka mbongo ya droit d'auteur selon le bon vouloir de celui qui dispatche. Alors tu veux masolo droit d'auteur awa nanu te. Ndule ba musicien va vivre na concert, de bête concert ba futo cachet. Bon, le quoi cachet musique ya Congo kufil sou ming na sponsoring. Sponsor a kozwa artiste moko a tchaka bato belé na place. Agomo fute mo mbongo na agomo tchaba concert ya artiste wana ofele. Mais c'est ce qui tue aussi, mais parce qu'il n'y a pas de structure au niveau il y a organisation, il y a culture. Structure exacte. Matolo est appelé selon éducation à Moutouna Moutou. Otole tenga kosenga masalango ana pata n'expliquer que mon ami, cher frère, j'ai un problème boye, n'expliquer problème. You're gonna give me instead of shame. You can give me a chance. Na baby, tokena oya solo. Encore et toujours, KNB zo le matin na kopesa sabino actualité Facebook et domina ki week-end ya lelo. Actualité Facebook week-end eleki Corneille Nanga na plénière ya dialogue alobi ke akobengisa corps électoral na novembre 2017 pe élection présidentielle na 2018. Pour la opposition, Vital Kamerhe, comme modérateur, a pesaki proposition que Nanga a bengisa corps électoral en septembre 2017 pe élection et salama 6 mois plus tard. Jean-Lucien Boussa y a téléméli calendrier à Nanga avec beaucoup de volonté politique. Tokoki kosilisa nyonso en 2017. G7 Koutou côté na Radio Okapi Dieudonné Bolenge Tenge alobi que na mboka oyo na 2005 ba enrola 25 millions pe na 2011 ba enrola 32 millions na moins de 6 mois. Pona nini sikoyo Nanga alingi abenda nyonso mulai ba internet ba kamwe kaka G7 olie aya kopesa ba argument wana na dialogue azolobela ngo libanda. Mais na dossier oyo ya calendrier électoral ba internet ba kamwe que selon constitution corps électoral et bengamaka 90 jours avant élection paye moko Nanga lobi que azozela oyo dialogue ekosenga ye akosala mais sikoyo tozo kamwa ba proposition na ye ezokoma lokola parole d'évangile. Na Burkina Faso Blaise Compaoré oyo azo vivre na exil na Côte d'Ivoire depuis insurrection populaire oyo esilisa 27 ans ya pouvoir na ye na 2014. Aza poursuivi pour na haute trahison to attentat ya constitution T, mais Aza poursuivi en tant que ministre de la défense, il était à la fois président-ministre pour la répression ya ba journée d'insurrection ya octobre et puis na dossier ya Thomas Sankara ex-président burkinabé tué en 1987. Nanu esalamate na Paris ba agressé star na kati ya hôtel. SCI.fr a publié Kim Kardashian braqué dans son hôtel à Paris. Magazine 20 minutes va titrer Paris Kim Kardashian attaqué par 2 hommes armés dans l'hôtel. Le Dauphine.com a confirmé que Kim Kardashian attaqué en plein Paris 8e arrondissement riche. Star ya télé-réalité Oyo Ayaki pour la Fashion Week. Na 3h40 du matin, 5 personnes déguisées en policiers. Ba côté lié na chambre yé à Kangami na toilette ba yibiye ba bien évolué à 16 millions na ba bijoux.
vigile ya hotel nde aza blessé bamiyibi bakimi. Kenny West mobali na ye oyo azalaki na ndule na New York tango ayoki sango wana akati musique. Ba internaute mususu balobi keza ba jeune bango. Na Angola, après liwa ya mwasi na ye, une semaine après, Zobozi a koufi, exporté parole ya quartier latin, basalaki la nuit et le beau temps tangu vague ya ba grécomène et bandi. Sankara na maison mère, Blaise Elema na BCBGP, Zobozi na quartier latin. Bitala tala na Facebook to kwei na photo oyo ya wenge musique à BCBG tout terrain. Weranson, Alain Makaba, Kija Bron, Jiben Pianana Didier Masela. Kanganga photo. Actualité Facebook oyo bokolanda. Puis ezobimisa bango nyonso kala makasi. Kinshasa et l'équipe partout. Merci l'attention pe fidélité au bozo les maté à copier sa magazine à bino ya lelo komi na suka. Tokutani lobi na même heure na ba chaîne partenaire na biso mena édition ya Sari Vimamba. Pe bobo sanate ke Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenant fort.